Tobandi lisolo moko. Merci bien-aimé. Balingami nyonso. Ba fan pe ba nyonso ba pona Didier Parfait. Lisolo ni bandeko. Premier épisode. Masolo ya bien. Mokolo eloko ayebani. Didier Parfait Studio. Voilà Tolanda Singa ya Bobola. Premier épisode. Eza la malamu pona yondeko. Parce que toyebi ba famille ebele baza frappé. Ndeki ngeto monaka moko ta simba mbongo libote mobimba uta na batata pe na bakoko. Eske makambo yekote ya yote sûrement yope okoki kozala na même situation mais likambo na film na biso yango tozo découvrir ensemble. Tala ba manifestation ya ba pouvoir moko ba puissance moko eza kosala nini yango boye na zamba. Tomoni kaka bato bako sala ba cérémonie baza ko belela ba pouvoir moko bokoko. Ezalaki lisolo na mboka moko. Nzoka baza na ine deyes. Oyo azo dominer pe azo sala mobeko na ye na molimo. Toko yeba ndesima eske yenda batelaka. Yenda bebisaka abomaka. Toko yeba. Alobi tango liwa eye ko beta na porte ya moto oyo aza na bomoi. Eske akotika yako tate. Eske soki mokolo esili moye ke kolala ekopekisa butu ekota. Wane za ba langage oyo ya esprit. Eske soki ebembe esi elali batu baboyi kokunda yango ekoboya kopola. Azoloba eza lokola langage oyo ya ba milimo ya ba pouvoir oyo ya yebi persalelaka. Bango pe na sima bazo répondre ndenge baza fidèle. Ichie medo. Yo, mwana ya papa Omba. Ozali descendant ya Ebenaza. Ozali mwana suka. Na molongo ya bato bazana clan ya Egbatu. Yango lelo na yebi yo malamu. Tango ekoki ona yo ofuta eloko nyonso awa ozwaka pe bapesa bino. Pe soki tango na yo koki eza tango yo resistete e apesaka bomoi abotolaka bomoi azalaka na posa makila pe apesaka makila lelo ezali nde makila ezosengama esika wapi bino boprofitaki pe bozwaki na oyo bosengaka. Alors ndengo ponami eza lelo te eponama uta batango akala. Tango na yo eza lelo eza pe sikoyo. Oh chiemelo. Tala mwana mobali aza lokola moto baza ko hypnotiser ayebi te nini azosala. Ba concentrer pouvoir ya domination. Mwana mobali se retrouver liboso ya ba déesse. Tala ba beta pouvoir. Yango na mitunaki. Awa nguyango ebomaka to ebatelaka. Eske na mboka oyo babangaka pouvoir ya zamba tote. Batu basaka na makambo bazwaka ba solution. Soka ba condamner mwana mobali à mort. Ba destiné ya bato nzoka awe zosuka na liwa. Ba bakufa pe boye bazali. Moko bimi wana na manduki mwana mwasi. Apekisi alobi yo ozol sepela nde bato bakufaka nde pona pouvoir na yo. Ozolinga nde mokilengo batikelango yo. Okanisi bazambe bakoyamba malamu. Yozo sala nini hao? Ozo sala nini? Ozo kaliwa ya mokili? Oh, otelemi pe ozo ganga. Ozo bosana ke ata pe makutu ba pesa yo. Yo, oza na droite ya kokanga ata pe mana yo. Naza na pouvoir nyonso. Nakoki ko pesa nakoki ko botola. Yango moto yaza obéissant akobika mais oza désobéissant akokufa. Pe ba promesse batu basala, eza ba promesse nde naza ko accomplir. Est-ce que ngasi na lobali loba pe ko kisama te? Mwana mwasi oyo na manduki nde nani atelemeli pouvoir ya zamba. Oh mwana mwasi ba chance ya yo ya ko vivre eza moke. Mais tango moke kala te yo pe tango no ezali okozanga pema ozolobela yo kanga malamu ngai na banga mutu te na banga molimo te na banga moi te na banga butu te. Tika mwana mobali akende tika ye libre za innocent. Comment ose-tu yo moto amai na makila ozotelemela une déesse? Oh nazaki mutema malamu ozotelema ozoloba mais ozopona nde nzela ya liwa.
Et comme affrontement, moi n'amboka moko chasseur. Chasseur à moi si a télémé le pouvoir à badayes. Tala ba frappé. Donc ça na banguya moko wa batele makate pour poser bango ba question. Batele makate pour télémé la bango na ba jugement na bango. Tomoni basali jugement mwana mobali azindi na nzungu. Oyo nyonso makamba ko banga boye. Ndoto mabe. Nzoka mwana mwasi aloti ndoto. Nzoka likolo mbeto alamuki. Abangi pa bandi ko raisonner. Aloti esika ba sacrifier mwana mobali moko na zamba. Alamuki abangi. Qu'est-ce que c'est? Nanda kwango tomoni libota. Nina ngo boye kondeko. Chiemelo mwana ya papa Udensi ya kufi. Tangu ba pese sango mbala moko se retrouver. Oyo te makamba uto lota. Finalement makamba ngwe salemi kaka. Oh, olobi makambo ndeti oyebaki ekokoma boye. Nalina mona nanu ebembe na ye. Balobi ebembe na ye bapanze longi au-delà ya reconnaissance. Mutazo yeba te longi yango malamu. Sango ya ebembe ebandi ko loba manatongo. Mais moto alotaki ndoto yango te. Ye pe mwana mwasi oyo akomi mal à l'aise. Omoni evenema ya liboso. Tomoni kaka batu balobi mwana mobali oyo akufi iti emelo. Tomoni bilongi ya matanga. Ye yo nzoka panzani elongi déclassé mitraille. Oyo ba dévorer na nyama zamba to akufi liwa ndenge nini. Oyebi mwana mwasi oyo alotaki ndoto alobi akende kotala. Kolamuka kaka alamuki mbala moko akepa ba voisin. Koma boye akuti bembesi batandi na se. Bato nyonso nelongi matanga. Aye kokute longi ya mwana mobali ya kopanza na mitrai. Donc azaki na tango te akoloba na bato ke na loti ndoto mabe po na mwana mobali oyo. Abendi paka pembeni. Do yenda yebi magambebele. Webi na sambelaki na bazambe basimba motema na yo po yokoma wa mbangu oya kotala beveneme zali awa. Tala ndenge mwana mobala koi na zamba ya ajaru. Eloni ni ko panze longi boye vraiment ate kutuna mama bota ye soka tele ko yeba su te. Tina niveau yo vraiment ba panze longi boye. Toyoka ki akoya ki na nzete mbila. Oyo lisolo motozo beta biso tozolanda na bilili bevenema ndenge uti koleka. Tala mwana mobali oyo kalate kaka kalate awa na tongo kakao. Nzoka kota ka zamba akata mbila. Liwa mwana mobali bandeko bato bako yoka somo pe pasi. Tangwa mataka nzete. Oyo sikoyo bevenema nyonso ndenge uti koleka. Tangwa matin c'était des esprits na forme ya bana. Tomoni kaka ba esprit méchant. Donc ba yena molimo yakoboma eza lokola esprit de mort. Batalise mosapi baza kopesa mitindo. Eza ba force moko toyebite ba uti wapi. Tango balimwe bala moko mutu akati singa abambani akwe ya kufi. Lisolo betami. Oyebi ezo sala pasi na mitema bato nyonso. Ndeni ni jeune homme aboye. Oyo ayebi nzete mbila uta bomwana. Asalaka mosalango mikolo nyonso abanda na âge ya 13 ans komata nzete mbila. Ekomeli boye koma. Tala. Soki bato nyonso bakomponaka mystère ebatamaka na butu. Nde bakanga misu te balala. Mais yeba mutu nyonso soka sali na moi akozala na obligation kokanga misu na butu alala. Mais yeba ke butu yango pe kasi eza sort nde zaka décider. Destin ya bato zaka décider na butu. Butu nde kataka makambo papa. Batuni mituna. Mwana mobali kende malamo pema na kimia o. Batu bayoki pasi. Bon, yo zonga na onda kusikoyo. Tala. Omoni sécurité za soute kokota zamba oyo. Zonga na onda kumbala moko. Papa na yoki yo.
Bon, toyebi ni tosala pona programme ya banterma na nyonso ekolanda sima. Toyoki sango mabe na mboka. Alors que toboni ba force moko, ba pouvoir moko ebatami na zamba. Nsoka ezana ba pouvoir ebatela mboka te. Nsoka misusu bazokufa na ba pouvoir yango. Soki pe nguya ya bokoko. Tomoni lelo matanga. Est-ce que ya liboso pe ya suka tolanda? Na lisolo ya mboka ngo. Nani wana mama moko aza koyemba. Soki paza ko belela, soki pazo tala likambo, soki pe mosakoli. Na ndako kuna na ngambo avandi, me tala famille yango, tala mabota yango, tala bandako yango. Toliko ako comprendre que awa libota ya bato apasi penza. Libota ya bato bazanga. Nani wana zo sala bonganga, mwana mwasi mama moko. Ayembi azotala mayaka na maboko. Seke ye pasa na ba pouvoir asimbaka. Mukolango mutu azoyemba na ngambo. Nani wana mwana mobali abimi azotala. Oh, bazaka ba voisin. Ya bango porte kuna, ya yepe porte kotoyo. Nalo yembo e bendi bato baya kotala nini yango. Nzoka na ngambo libota tomoni yaya na leki. Likambo nini bakomotala sikoyo mama voisine aza koyemba. Ya bango pe malobe bandi. Tala ye oyo vieille sorcière. Maman vraiment na yeba te liwa isotaka ye pona nini? Ah, koloba boete. Ngana yebi liwa na ye ekozala plus grave. Ke koleka ata liwa ya nzinzito ya ngungi na kobeta maboko. Liwa ya ata lelo e boma yete kangata munoko wana. Ndeni kasi obina. Oh, obina zongi, azongi nanu te? Oh. Bon, tala ndeko. Nena boy kolamba aboy ko pesenga luka kolia. Nazo ba te pona nini? Nazo kanzala. Nzoka libota yango tomoni na kolia na tongo ba calcule belé. Eloko nini bazotala mamo na ngambo pe bazoka kanda balingake kaka te na raison nini tokoyeba. Soki liwa ebeta yata lelo. Yepe na ngambo azoki pe na yete loyembo na ena monoko. Oyo boyoka mwana mobali wana le dernier na lignée ya famille oyo esengelaki a représenter famille ya Udensi. Tala bakangi lignée ya famille mobimba. Mwana mobali wana lokola kufi baza suna mutu te na sima na village oyo. What, Papa? Mais papa. What could be the cause of their death? Eloko nini ezaki cause ya liwa ya mwana mobali oyo. Ezala ye. Papa Udensi na famille na ye. Moko taluki solution ti liwa ezoboma bango moko ti na suka. Bon question wana. Bon, eza lokola mutu azaki na posa bakiti eloko na mutu mazoboya na ye. Eloka na yebi ezake papa na bango ata ndenge nini a voyageaka déjà bamboka ebele. Ata asalaka nyonso mamwa azwaka solution te po na likambo ezobeta famille na bango na liwa. Mais problème yango sikoyo bangambu bamema ezaki nini? Faute na bango nini? Ou bien esprit yango ezaka moko oyo ebomaka bango ti esasi bango ti na mwana suka boyi. Ah, siko molimo nini wana? Namoni eza eloko moko elobami te. Eza eloko moko ti siko ezobatama. Eza nango clair. Mais question ezaka moko awa. Ye siko mwana mobali oyo mabe nini asali na banzambe bayokeli mawa te. Question wana ezake mboka mobimba ebenasa tozangi réponse. Mais nga naza eloko na yebisa bino bana na ngai. Pardon. Boyokela ngai papa nazopesa bino instruction. Bosalela ngo na bomoi na bino. Ekosunga bino partout bokokende. Botambula na justice, sincérité. Bongo nde banzambe bakopesa bino faveur. Boluka te bosala pasi na moto mobola, bonyokola mutu te, bo respecter bato nyonso. Boyiba te. To bobebisa eloko na ndako ya bato.
soki botamboli ndenge wana banzambe bakopesa bino faveur pe nzela na bino ekozala malamu. Alors baconseil ya boye kaka biso zolobela kasi mama nuku oyo ndoki oyo yo pa falo pese conseil soko lobelaka ye nde na ntango tozala bacondition pasi boye te papa bobola ya boye nazo comprendre te. Oh papa ni nango susu bayebisa yo lingo sala semblant ye mama oyo aza responsable ya bapasi na babwale na bo minioko tozala nango ti lelo na tuno nanu banzambe ya mboka oyo balakela biso mabe ya bobola ba génération nyonso ya famille oyo kaka babola biso nyonso toyebi ke pasi na biso euti na mama oyo oyebi no papa tiko sala semblant tala bo accuser mutu te injustement na komba mutu te pardon. En plus tango na bino po na kosala makamba minene nano eleki te tango na bino eza nano papa rien nga na yebi banda to banda koluka banda to banda kosala bamisala ni nango tozala na nini zomona te ndenge pasi na biso bana na yo komi na niveau yo otali bien est-ce que na bana na yo moto akosomba ta chombo ya android aza ata yo moko papa si tovandi awa klase ya malonga totangi ya malonga eza te soki kaka nyongwa mapa awa tosambwe nyongwa sukali tosambwe vraiment nani yango wana akenda koluka mosala zwa obina mwana yo awuti okende koluka mosala te aza na bomoi aza ya kokufa azwi mosala toyebi te mama papa mambo oyo tozovivre ozoyeba te papa nalingaka kutu komona mama o te nazoswete banzambe basambisa ye babome balongolela mokili nalinga mama o te papa tala ma chère boloba mabe te na komba moto soki bino bozomona pasi to boza na problème eza teke no motu nde alukeli bino problème pasi wana eza na motu wa motu te. Bon natuna nano est-ce que moko ayoki sango ya obina toyoki na biso te abimaki nayebi nanga te soki sango nini naza telefone te papa tobenge ndenge nini o bandeko na ntango oyo mobola eza tata na bana na ye tala elongi ya ndako bandeko elongi ya konzuluka ndako ezanga ta télévision na pandile pauvreté à l'état pire na niveau suka nzoka bango pe balingi balakela moto mabe po na nini bango baza babola likambo nini tolanda butu makasi eloko ezosalema na butu tomoni visitation présence ya baforce ya zamba tomonaka la déesse atambole ti na lopango ya mama oyo oh mama na ngai oh la mère de toute la terre oh ozali la reine de la nuit bagumba melaka eboye oh yo nde nguya pe makasi ya bana mboka tango molimo na yo eza kobelela ngai na epesaka biyano oyebi vengeance eza mpo na banzambe e yango naye korépondre ezala ta bongo soki eza volonté na bino banzambe ngai nakozela kaka volonté na bino ekokisama ngai isi nakomi eloko etikali yo nde omanifeste est-ce que yo te na motema na yo ozosenga vengeance oh mama na ngai baza boni kasi tala bato ebele baluki mpasi na ngai bato ebele baseki ngai nayebi baza mibale mpe bazotumbola yo mpe baza bato oyo esengeli bavivre vengeance bazala châtier mpe frappé kasi ekosalema kaka soki motema na yo nde edeside bongo te mama nazali mwasi oyo bayebi nga na mabe te na bato bon to na monoko ozoloba mosusu na motema ozokanisa mosusu bon nakei nakozonga nazongi na bisika na vandi me mokolo kaka mongongo na yo kobelela nga na motema ya vengeance okobelela nga mpe na koya kende mama nayoki yo omoni bandeko nzoka bazosala pe justice mama alobi naza na motema pasi na se venger na baye nyonso basalanga mabe pe baluka pasi na ngai nzoka présence ya baforce ya zamba ebimaka eyaka eyokaka pe bakambo ya bato mosusu
tongo etani bon na ministre batela ndako komba pe sala musala nyonso lamba na tango malamu retard était ah oh le vieux papa bonjour papa ebere mwana mwasi oyo aza chasseresse chasseuse chasseuse yekaka ake chasse na ye na tongo obi nengana tu na soki butu eleki malamu to te me natelika nelongi papo seki mingi bon sikoyo boyoke wapi neloko wana na maboko mwana papa oyebi bien nasali deja ba semaine nakenda kotala ta mitambu te lelo nakezamba natala kobanga te nazoya uyozo banga te na makambo eutu kokomela ichi emelu mwana mobali wa uto kufa na zamba ka wana zokota akufi mystérieusement sangwango ebangisi yo te kaka lobi yo pe sikoko lamuki pokota na zamba wana ozobanga te mwana ngai oh papa tika motema noza na pasi te obanga nini nga naza ye te yaza nga te eske omona lion na kati ya zamba bando banga mbano naza la lion pe na ntango na kobanga eloko te nyama te nzete te tala kobosana te ke le lion tango amoni troupeau ya ebele bapakasa akokima ngabo na ebeloko ekimisa ngai kasi monduki okokata makambo papa na banda zamba lelo ngai nayebi besprit oyo bakotelemela nga na zamba bakoresiste te na lisasi na kobeta bango na mbunzu oyo yebi nga te nani nabanga te bon ça va nakei yo nana soki olambi papa lia na ntango malamu mosala na ye yango oyo namona te mwana mwasi akota zamba asala chasse ya liboso yeyo ye wana ebere akei tala ndako tala libota ya kozanga penza bato ya pasi moko bavivaka na chasse na matolo na tango moko papa kaya olia biloko na ote nasi na servir yo bon naza na nzala te sikoyo nakolia soki naoki posa kolia nena ozoloba nini keno ata moko na bino te ayoki sango ya obina vraiment ye kenda oluka mosala ebongo nde nini ake libela soki azwi mosala te akozonga na ye avandi nanu papa tika ye obina mpe aza yaya nanga aza mokolo amwana moke te eloko mabe ekomele te akozonga kaka non nakotike te mwana na nga na souhaite nde azonga namona ye olia akende koluka mosala azwi te avandi kaka kuna mosala upa azaka mwana nga alors boni kasi akubweze nde yano mobali papa abimaki tongo papa akende kana moninga na baninga na ye bakende kosala mosala moko quelque part ebo mouvement sali ayebisinga te papa na ye tala ya akubweze aye yaya ye papa fandi azotuna bana na ye moko moko bana bayaka na bilongi ya bachômeur papa bonjour kutu kala te na banda otuna nana bino sika bokendaki me moto ayebisinga pe te obungi mosala ngo sikoyo esili oui papa nasilisi mais papa nalingaka na pose question est-ce que banzambe ya mabele oyo badesida nini ke biso tokomona esengo na famille oyo te donc biso tokoprogresse te donc biso bobola nde kombo na biso papa omoni mwana na ngai yokanga malamu moko te akoki kotelemela volonté ya banzambe esalama te banzambe bakopambola bino nyonso na tango na bango papa papa nandimi te mambolobi yango te nazondima na ngai eloko te na mambolobi donc eza so banzambe kaka bango badesidaki ke eloko nyonso na koluka na kozwa na nga te imagine lelo nakendaki koluka mosala na udo natamboli nakoma na chantier ka batonga ndako ekamusinga papa bato baponami babandi ngai batelinga na chef de chantier ono ngai nakosala te kaka mosala nini kosangisa zelo na sima na mai kaka mosala wana bapimeli ngai
Mwana nga malembe malembe mwana. Tala nde nalobelaka bino botia na se malembe. Nga justement na banda koluka yo. Nalobelo pe eloko moko important. Oyebi moto oyo asalaka kotimola mabulu na mboka. Azaki na posa bokende na ye aza na mabulu moko fale botimola. Soki pe ya ba wese, soki pe ya banini. Bokende nanu bakufutoka mbongo. Papa. Ozo fingisa ngai papa. Ekomi na niveau yo. C'est comme ça bosani. O dépensaka ebele ponga na tanga classe. Obandi kopesa nga bakopa boye. Natanga pe nazwa ba distinction. Natanga na mayele. Vraiment. Ndeni batu bakokitanga tina niveau. Nakende timolaka mabulu awese. Soki na sali bongo te na kozombongo te papa. Wana zo finga nga papa. Ekomi nini yangoko? Pardon. Papa wana eza lokolo finga nga en face. Et bon oza na nini siko na pesa kope te papa. Nga mutu na sisa université. En tout cas papa yo poso finga mwana yo. Otangisi mwana bien ozo pesa kope timola ba wese. Bandeko mieux vaut peu que rien. Il n'y a pas de sot métier dans mokili balobaka. Balobaka, il n'y a que des sots gens. Aote le fond de diplôme na yo. Bandeko siko la linzala. Na mutatimoli wese bako pese mbongo bokokani. Mwana mwasi ebere yende kolochas moto abokila. Atambula kotizamba. Koko makomi na mitambo ata la motambu pamba ekangeta nyama te. Epesi ekanda. Nakasaki na bajuro ebele bwe nakozo ata mpuku. Donc ata mpuku azamba kanga mite. Ebere ayeboye eloko ezate kaka mwa makila. Mais namoni makila nyama. Mais nyama kanga makiao. Te? Te. Nyama kanga makiao. Akimi ndenge nini? Natango wana libota na sima sirma bazozela. Po eloko kolia ko uta zamba. Tala niveau pauvreté. Kolia na bakalikil. Baozela mutakenda ki zamba zonga. Ya. Na sepelite na ndengo fandi bwe mawati bando zonga kia ozolo bate. Boni papa kasi kolo baranga ndengwana. Leki nanga. Ata kutu papa silisoni na mboka ngo. Ata bobo lango za ndenge nini. Nakendo yuka makambo papa lobi na sepela. Papa lobi na kendo sala nini natimola mabula wese batu. Sima na zumbong. Alors que na tangi université. Boni bweko papa zo raisonner te. Asili soni toni. Mais yaya. Na yebi. Eza kaka musala okoluka nde okosula mbongo. Intérêt na yozanini. Bomba diplôme na ndako zanga mbongo. Donc siko lingina kendo sala nini. Nani wana? Ebere ayena nzungu. Bandeko bakolie. Imaginez. Ngana tiki mitambo na ngana zamba. Oyebike tato yo ake kokota na zamba kangi ba nyama ngana zui na mitambo. Ake ko lamba ngo. Bango balie biso totala bango. Olingolo bani tato yo. Ayibi yo nyama na zamba. Na mutambo. Ngone sa muyibi. Ayibi musuneke ko lamba loke mutambo zaki yete. En tout cas, to fonda na muto yoko aso yiba nyama zamba batu po nini. Tala wana za muyibite. Wana babenga ngo muyibite. Ezaka ke azui eloko pana ke moto azana tina na ngote. Bon na ndenge to yebi sala makaboyi. Soko zu nyama batu. Okopesa mutu makolo na maboko na mukolo motambu. Yozu kaka nzoto lie. Kobenga muyibite? Papa. Ozoloba c'est comme si na yebite que non chasse ezaka musala batu eza profession nanga soka sala kiango bien fala sala ngo tangu musunezano fresh siko salambi déjà alobani sikoy lokola salambi déjà ngana keka pa na ye na zunzungu nyonso na ye nango asa na droite donc yo keti na ndako tatoyo ozwi nzungu nyama oyo nyama ngo yanga iti papa na zongo musuni nanga mutambo nanga mtekanga kinyama siko na saa nini bandeko bayanke baza ake kokuta nyama na munzungu abatu bazolamba ye pa nzungu nyonso ye nango vie tia moyiba nyama ake ndokolia atonda ngana vanda kimia na nzala papa rien
Oh, petite sœur, au sali bien. Bayeba ke non. Mutu nyonso te akoliela mutoki ya bato. Oh, biso to bakolo mutambo tokufanzala ezalaka. Eh, yango, oh, jarabana ya ndenge nini vraiment. Baliko yokela ngate. Si bazosalaka o bango balingi. Oh, bandeko tata lobi tradition lobi bongo me bango balobi. Mukolo mutambu yende mukolo nyama. Nzungu nyonso ya bango. Nzoka na zamba. Oyo ebombi ba pouvoir tozomona. Il y a une déesse dans la forêt. Nzoka za ko se manifester ayaka tina kati ya ndako bana mboka. Bali bosoto mona ka bana mibali ezalaka tango mwana mobali oya koyaka na nzete. Moni tango babimi na butu bayaka pamba te. C'est comme si présence na bango za ka esprit de mort. Eza événement ezo salema na mboka. Avant événement bana mibale babimaka eza pouvoir oyo euta kazamba. Ndenge baye na ndako oyo sema lobi na tongo tokoyoka sango nazoyeba. Disparu. Ça c'est l'événement. Ah, mais maman tout monde qui non a sali le côté mais c'est comme si aza ko apparaître ndeti muta molimo. Ndeti muta yebi makambu. Azala kaka voisine ya famille oto yebi ya babola. Basaka presque lopango moko. Akati pongi alamuki. Yepa beti na langage ya milimo. Eloko azolo banazo ebate. Pestilence away. Oh. Yes. Ezali virus. Pestilence. Eza kobeta. A Monica kalikama quelque part mais alobite pas banani. Eh bandeko nazo banga. Tata moko azotambola na nzela bilanga. Yeah, woman. Eh mamoy. C'est quoi ça? What are you doing here? Yozo sanimia. Papa Dika. Kind of question Oh, are you quelle question nous opposons ngawana? Huh? Hein? This is my husband. Oh ezali e bilanga ya mobile na ngai. So poser nga ba question bongo po ani. Ah bon, oyebi mobile yango soki azoki mabelo ndenge nini? Ava kufa alobela ki ote. No, Boni. he did not. Abi ko lisolo ndenge zalaki te. Akufi motu moko non complet. Akufi sans pour autant amona héritier na sima koso biloko na ye. You make mockery of me. Boni zo sekanga boyeko, hein papa? Why? Pona nini? Idika, you know. Dika oyebi malamu ndenga na yebi. Mobali na ngai alingaki nga makasi tili wana ye. You know that. Oyebi ngo malamu. Assuming you have forgotten. Ah bon, peut-être bosani. Wonderful. Na botela kaiba na mibale ya mwasi na ya mobali. Ah bon? Kaka kake wana mutebeta ka bangwe pe boma bango. Osambisa nini? Osambisa nga? Lukaki kanda banzambe ba bomela obana siko komoloba. Bana bakufa, bana bazawapi. Ozolobela bana? Yozolobela bana bota. Bana nde yo lia na kindoki na yo. Bana bakenda wapi? Ah, yoka ngai. Naibisa yo. Yaka sute na bilanga oyo. Na mono suso wate. What? Nini? Don't ever come to this Kala, place ko yaka suso wate oyokinga. Don't try it again. Na nalobi ko mekate mbala suke na mono pe aote. Let me not see Oyebi ka soki mobali akufi. again. Bande kwa mobali bayaka pona ko botola biloko. Na ba terrain mabele to bilanga ekomi na problème. Mamo ya tikali veuve bakomi ko menacer ye. What have I Bakomi ko luka babenga na ye po babotola bisika azosala bilanga. Voilà, simaliwa ya mobali. Tala moto a passe sa la rende la veuve. Maltraité, marginalisé na famille ya mobali. Oyo bandeko likolo bake baza na posa ya justice ya banzambe na mabele yango na mboka yango. À suivre bandeko, tozo continuer deuxième partie. Landa film na biso singa ya bobola. Nzoka eza héréditaire. E wumela na ba famille mosusu wuta na bakoko. Landa esilité.